Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Chez vous les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, abonnez-vous massivement si c'est votre première fois. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous aurez la notification. Tout ça continue toujours na sujet na biso. J'espère que bomoni déjà titre wana. Non, chez la bino vidéo oh yo ya consort nanga une sorte bijou meta vraiment oh azali combattante ya solo azolo bas toujours sur dossier oh ya maman Denise. S'il vous plaît, installez-vous confortablement dans les moods de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. À ce moment d'émission, au moi maï, au mélange moi jus, au mélange moi café, n'ebi que bien on a poto kuna boza na hiver hein. Biso à toi na summertime donc moi tomakasi biso il faut mélange moi hein loko moko ya malili quoi. Moi cold drink ou meli juice na yo moi ya malili mais bino kuna il faut moi milkshake aussi moi coffee moi du thé et tout et loko hot chocolate hein chocolate ya moi ça bien pour na winter dans bolanda émission au non chez la bino audio et vidéo au bolanda ndenge bijou metazolo ba concernant dossier oyo ya maman Denise mambo aussi la té. Or qu'il y a des gens oh ba kende ko ba kisi pour na maman alinga ba makasi. Nga na olobate. S'il vous plaît, nga mambo na zwaka na lukela rabino eza batu déjà ba publier. Boya rate ko yebisaka nga o te Bibiche oyo makabu. Nga na sali yango te. Elongi na pe bo mona te. Donc moi je commente par rapport ya makambu oh déjà batu ba publier s'il vous plaît. OK? Or batu ba kende ko zo ba kisi boyo kango awa na bene pour maman Denise alinga ba makasi. It's not easy hein. Cause au sommet, c'est facilité. Ou bien qu'on travaille na batu déjà batomboma. C'est facilité. En tout cas, moi dans le mingité. La vidéo est là. Suivez jusqu'à la fin mes amours. Na baki mikolo na loba makasi te na ganga te ba image kakande ekoloba. Alors, tu as besoin de la promotion. Tout ça la promotion ya œuvre na yo, ya business na yo. Il y a Nzembo, il y a anything Oyokolinga. N'hésite pas surtout de me contacter avec le numéro qui est affiché pardon, juste là, en bas, ok? Et comme ça, la biso vrai kitoko. Alors, je vous demande aussi de vous abonner sur cette nouvelle chaîne. D'aimer ces vidéos, il y a confrère na biso, en tout cas, bah, surprise et ça est belé. S'il vous plaît, pour nanga, bokende ko s'abonner à la chaîne Oyo. Beaucoup soit vraiment ba surprise et belé, ok? Alors, télévision et la radio té. Biso awa to la rabino mingi ba image, ok? Sans plus tarder, to landanano. Qu'est-ce qui s'est passé na entourage ya maman Denise? Pour ma kambo ya sika, ezobi maka seko bima, ok? Sans plus tarder, let's go. Ika la sorcière, la diablesse. Ika a fouli. Ika la sorcière, la diablesse. Ika a fouli koto. A fouli koto. Koto a keikuna na PPRD. Soki basali réunion na PPRD. Koto ya zongi. Aek lokola pouko lokola niaou. Koto soka kyoko ta réunion. Na ya Sylvie Bongo. Boebi ya Sylvie Bongo. Ya Sylvie Bongo directrice ya Maman Olive. Directrice à Maman Olive, ya Sylvie Bongo. Le lisu ya Maman Olive, Sylvie Bongo. Lito il lisu le colas ya Maman Olive, Sylvie Bongo. Ye mouto à train. Na Maman Angèle. Mais Ika, pire petite, ya Sylvie Bongo. Donc ce qui Ika bakoti réunion na cabinet à maman. Ika ozoma kambo eza na cabinet à maman. A memi en koto. Ika amu tema
mama boza ndoki. Mais kuna soka kei ika azo wangana. Ngana na IDP cité bo ozara wapi. So oza na IDP cité oza wapi. Kuna zo luka nini. Ngana na bangote. Ba odio ezali. Ika kuna wangana azo wangana. Mais ba réunion nyonso salama na cabinet ya mama. Ika memangwa kena ngo kota PPRD. Non, obi nazaki o sene nzambe pesa nga kimia. Nzambe pesa nga kimia na loba makambo oyo. Posoka na loba motema na ngezo beta mbang mbang tuku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 
pesanga kimia. Ba pasteur bozo landanga na live bo sambela pona ngai. Bo prier pona nga parce que na likambo na moi lokola. Donc nazo yeba te na sa, na ba te na mi kata na sala nini parce que biso sala combat moko noble. Juste simple patriote. Na lingi mboka na nga point bar. Na lingi président na nga point bar. Le reste est alingate. Biso sali combat lo kosote. Nzambe pesa nga kimia. Poso na lo ba mote bebe tangamba mbo. Mote bebe tangamba mbo. Pona makambo na yoki nzoto malili. Na complot. O ezalaki ke il fallait qu'il ba éliminer première dame. Non mais bon mi tema mabe. Mama pesi bino nyonso. Mama pesi bino nyonso te. Moi mi te amabe. Boza vraiment mi te amabe ba basio. Boza mi te amabe. Elo ni mama Denise, elo koni na pesi binote, elo koni obino bo sengi na mama Denise a pesi binote. Si bo koma bo kende na ba bene, bo kende zo ba kisi na ba bene. Bo tia mama na kisi. No te. Bo mi te amabe? Bo sa vraiment mi te amabe? Si bo kota ba réunion coulisse. Bosala ba réunion ndenge nini bosala tout po bo écarter maman non bo amite amabe mama fongoli motema ayambi bino comme bana boza bana na ye atali boza ba jeune fille na yamba bino ayambi bino comme bana nzoka bino bozana bino bandoki mama Denise aza nzambe bandeko to sambela pona mama aza nzambe na ebisi bino eloko ngaki ezala na ebisi bino engeza ka to lamuki boye boum to simbi mutu to komota mwana babiloko na mutu tozo yebate to kende wapi to sala ndenge tozo yebate na ebisi bino eloko moko pas possible eloko moko pas possible mbwa za na makolomi nei mais mbwa alanda nzela moko mbwa jamais alanda 4 nzela alanda nzela moko. Bato bo badeko kote la ika hier boza wapi. Bato boza ko défendre Sylvie soki mulumba wana boza wapi. Bokota wa boya. Bato oyo ba livrer mama Denise. Na otia mai na munokote. Ngana otia mai na munokote. Na na compte rendre na binote bo ba ndoki bino nyonso. Bo ba ndoki parce que biso to ngato la muka toze suna mama te. Tongato la muka. Mais bino bana bana na bino. Est-ce que vous pensez qu'il y a une minute na charge au mama zanango? Est-ce que vous pensez à ta na bana au mama zanabango? Bana na yembo propre. Vous pensez na bango. Bo mitama be bo bandoki. Kongola mutama be kongola zandoki. Kongola zandoki. Bande konangai. Donc ika sera que réunion peut perdre. Aye na cabinet. Kuna na kata cabinet. Ika rôle ni na jouaka. Soka aye na kata cabinet ba réunion ba makambu nyonso ba ko sala akomema ngo kuna kota peut perdre. Ye ika wana. Soki ba fanda ta bango nyonso ba beta masolo ba commande système ya ko enregistrer ka mama. Babiloko mususu ezake bango moko bato cabinet baza ko enregistrer mama ba otinde la Sandra. Ikana Sandra baza boy. Boye.
ba activité au sein de ça la soi-disant na kati soki ya fondation so pas association ikaza parmi ba membre ya fondation ya Sandra audio wana ezali oyo kutu yemoko Sylvie wana Sylvie Mulumba o batanga kombo azotuna ika mais ika yo wanganaka ki ozalaka na ba yana ni komone nani ya Sylvie bongote mais ndenge nini photo na yo ebimi video ebimi ya Sylvie bongo a publier yo eloko wana babombela ngo mama bayebisa mama te ke ika jouera double G ba mela ba kofa yango eza na kata ba voice ika longwe rendez-vous awa ake kuna na Sylvie loro la beta ki ya Sylvie 12 ke awanga na kisko ya Sylvie ke nazarana ya Sylvie te na yebi ete nazarana bango te ya Sylvie sko abi mwana awanga na ngai yo zakana nga te zela abengi ika ke kuna bafandi na restaurant basali video ya Sylvie azo poster video ika na Sylvie yo liaka na mama Denise omelaka na mama Denise oyebi ke ndenge za boza mondelo na katikati kanaka mutu na mutu batela bandi na ye okosani bokopon do ya Sylvie la kisike ika aza vrai te akosaka bino pona nini awanga na nga pourquoi bakombo ba Sylvie bongo ekoti na kati ika awanga na nga pona nini soko za mutu malamu pourquoi oboyaki ke bayeba ke yo sololaka na ya Sylvie bongo pourquoi oboyaki bayeba bosala ngo comme lokola secret na bino moko boye ke mama yeba te ke ika sololaka na ya Sylvie bongo botala niveau botala dega motema mabeba na basi obana ngo awangani na makambo toloba Taylor Lubanga soki Taylor Lubanga azaki conseiller soki privé soki na kata présidence Taylor Lubanga bazo les conseillers Taylor Lubanga conseiller chef de l'État azana kata makambo ya ba voix botala degré bantoura ki mama bangi ba bomela biso première dame o ezaki ndoki o ezaki o senti coup d'état contre la première dame lokola bakena Fachi ba koki ko simba Fachi te botasko Fachi Voulouse 1000 combats 0 défaite donc ba koki babi bosko to sa ndenge tout que nesko ko envahir maman Naba conseiller ya cabinet chef de l'État bazana kata sosa bakambo. Vous imaginez eloko nini basali mama Denise oh nzambe na ngai oh problème ni tozoyoka oh likambu nini boye asala kibino nini apesi bino nyonso apesi bino vie bozalaka bien boliaka bien bambongo bozozwa eloko nyonso bozosenga ye bozozwa bokoma osomba basaki ya ba Hermès bokoma kosala nyonso bozozwa na bitumba oyo kutu bino bobundi te bosala eloko te yo ika muta ba miziki osala te loko te ika obundi ata omoni yo ika azaki secrétaire à Fayulu Ika de Yong, secrétaire à Fayoulou. Ika kaka boy, ika sauté mbaloma comme na kata cabinet. Na magie nini, bo ami tema mabe. Bo ami tema mabe. Azaki secrétaire à Fayoulou. A travaillé na Fayoulou, a travaillé na PPRD. A travaillé na Fayoulou, a travaillé na PPRD. Mais l'icolo, yako ça la complot contre la République parce que lorsque bozu idée y a retouché na maman Denise bo toucher République démocratique du Congo bokei ko simba na kisi bokei simba na kisi vous imaginez cabinet wana mutu na mutaki simba kisi na ndenge na ye mutu nyoso akepwa tia maman Denise na kisi boye bisanga maman Denise aza ye moko boye mais au moins 15 personnes ba koti bandako banganga
Pona mutu moko. Non, bandeko. Est-ce que vous avez imaginé ma cambo? Omani bino so bokene bananga banganga. Bo bela maboma. La première dame aza Nzambe. Mama Denise aza Nzambe. Nzambe muta salike. Makambo yo. Ebima. Et puis Nzambe muta simbi motema Mama Denise alobi ko bimisa mbongo te. Tika makambo yo ebima. Poto découvrir qui est qui fait quoi, qui a dit quoi. Nelelo ebimi. Po soki. Po bango nyonso bakotaki na kata complot hein bazo pousser maman o senti ba tindika maman ke bimisa mbongo ba tia pression eza kisi bande ko est normal te eza kisi est normal te bakangi maman ba envahir ye siko bango nyonso bloque bato Bruxelles bloque siko bato Bruxelles waso ba remarquer bato Bruxelles ba on batate pour ba défendre hein? Baza bloc ba na haine contre la première dame. Ba na motema mabe contre Maman Denise. Basali dali kitana bango la complot. Toko détruire. Yé toko détruire complot ya ngwane zalaki. Ika na bino wana. Lobi boyaki ko défendre ye. Non, Ika, non, yeke, yangani azate, mutoko ko na minito yo. Service à renseignement. Bo tchela biso maboko na Ika wana mutwa ki mate ba Ika bato so. Tout le monde a cité la kata audio. Il faut au kanga bango. Baza ba sorcière. Bande de criminels. Bato ba kota ki po ba envoûté. Basale lo moko diabolique. Maman zo mona, akomo mona bango lokola ba angelou. Nzoka bazaba ba satanique bazaba diabulu. Nzoka bazaba diabulu. Bandeko na ngai. Boki na tonga na lansaka na lobby. Elo mususu ezani. Sandra. Bomona ki bokechwa ya mbwalekao. Mutakala na ngai mutakala na nga ba filmer ngai mutakala tozo comprendre te mais ya bokecho zo lela mutakala na yo ba longoli yo mutakala na yo to ndenge nini tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe mais mutakala ngo bazo loba ya bokecho eza wapi bande oba fongola matoi bien boyoka bango nyoso bazana sima eza band complot bandi ya bampela nyonso na bazana kati bango tout bana kati bordel total oebinga sona zaki mwana ya Mama Denise ona bimina libumo Mama Denise mais héros nangana latela bino moniere na tche moniere mupanzi na zui basket na tche na makona lati jogging siko na kiti na Bruxelles na ora songa zaki mwana popo Mama Denise héros na ebite na leta mnono moniere na kotisi esprit ya papa Etienne na zui sikoyo na lati pile moko na tche ensemble mo jogging siko ziki kagu na tche na mutubo basket siko na yeli bino siko na Bruxelles Bakika kuna simba koto zongisa koto salabo. Bomona fachite. Facha bunda na nina na aéroport hein. Na Bruxelles wana na Zaventem. Tangu bango ba sala ba senji wana ba olinga ba bloquer. Papa Etienne voyager te. Facha bunda beta bango kuna na Zaventem. Bomona te ba image de la sikezate nyoso salema. Do songa zaki mwana abimina buma mère. Na minute na ngana kita na Bruxelles. Onga Ika ozuya kotoyo. Onga Silvio. On senti que tout le monde a vu le boutou na ye, mutuna mutazonga na normal. Parce que tout le monde a audio, boye bate Babylone ni ne koko détruire, Babylone ni ne zo salema, Babylone ne zo bo fani wana. Bilo mola ta ba talon. Bola ta ba talon, bo simba ba saka ba Hermès. Oye onga grande dame. Siko na numérique. Communication numérique ne yango. O eza mbeli. Tout la musi ya zaza. Mais pour le massacre Hermès, bozali bosso bona ba talon.
Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément à vous les abonnés de Bibiche officiel. J'espère que Bolandi va vous signer sorti na suka mambo mambo bimaka. Mambo bimakaka, mambo bimakaka. Nga eloko na ko loba. J'espère que beaucoup explication nyonso et pas ya Bijou Meta que je salue. Bijou Meta, les jambes bien chargées. En tout cas, je te salue là où tu es. Alobi vérité. Parce qu'on se connaît, donc sa copine, il y a longue date, longue de bamisala. Oh, tobanda na bango kuna. Na kin, kala. Il y a commandé na ngambo politique, azali commandé combattante. Donc, boyoki, ndenge alobi. Makambo oyo, ezoleka tout autour, il y a Maman Denise, et ça, sujet, ça très sensible, et ça vraiment sensible, ils ont concerné Maman Mokondi Mboka, il y a des commentaires, Moutuna Moutapé, ça qui a vu naïe, a pesi point de vue naïe, par rapport, il y a Makambo oyo. Nga iloko nako loba nini, parce que tout balobi ba pesi explication. Nga nazo loba en général. Oyo komeli Maman Denise, et comme la paye. Et comme la paye yo, aux autres, par exemple, le moutou élevé, moi c'est mon conju businesswoman, star, moko boye, ou bien aux autres, moutou normal, mais il y a d'autres choses, comme le rabatou, et ali leçons à retenir. Même dans la Bible baloba, même la nature ne vous enseigne pas. Na Biblia baloba bongo. Makambo oyo, il faut, et comme le Maman Denise, et pe sa biso mayele. Que mutu ya confiance na mokili oyo azana été à part nzambe. Oui, au repé ça peut mbal non confiance, mbal pas trahir yo hein. Moi sinon peut également repé c'est confiance à trahir yo. Mais zalaga maele. Senga nzambe atinda bato malamu tout autour na yo parce que au-delà de tout, nous sommes des humains, nous avons toujours besoin de gens. Tozara toujours na posa bato, wana parce que moko et sokola ke longité il faut ça ebele. Donc on a toujours besoin de gens. Soko lobi ke non ngana kozana batute na otambolanga moko non, il y a d'autres choses. Ezo senga kaka bato bazala. OK, il y a d'autres choses ezo senga kaka bato, il faut basa tout autour na yo. Donc senga nzambe apesa yo bato bien ba ba contourer yo si tu en as besoin parce qu'il y a d'autres choses ou ba domaine mususu il faut zalagaka na bato. Et surtout que bango na ba niveau bazawana jamais koza ye moko ba place mususu akokende ye moko te akotambola ye moko te parce que ça Maman Mokondi. Mais yeba eloko nini oyo koloba na bato mutu ni okopesa confiance. Lelo comment osola na téléphone. Yeba mutu akobenga yo ata biso nde tozala ba abonné musu ba benga biso. Ba benga biso sentir que non abonné moko azo benga yo mais on sentir que non derrière oyo akwa enregistrer ngai eza musu ako tuna bwena nga kutu mama bongo na lobaka na loenge te soki na moyi que non mama eza sensible azo loba na loba te na ndimaka non soki olingo sanga piège yo moko ta na piège na yo. Il y a d'autres personnes yo zo quand zo pese confiance au fongoli motema. Au PC confiance wana. Mais yé na motema outing mususu. Mokili a compliqué hein. Et ça mususu yo PC confiance ndeko na ngai, ma soeur, mon ami, mon mari et tout. Au PC confiance. Mais yé na niveau na yé out trahir yo. Mususu boyo au sa confiance au fongolele motema. Ozo ebise makambo nyonso, ba activité na yo, mamuno nyonso, tu es à l'aise quand tu parles avec lui parce que biso nyonso nous avons besoin de quelqu'un. Ozana master no mo bobeta rakati. Oh soki bo beti masolo bo seki bo katali na ko sekado bozata na posa ya intervenante. Bo beta masolo akati c'est comme ça. Mais ce qu'il y a mutu nyonso monde désert obeba. Mutumsoko benga ma copine, mon sang, la fille de une autre fille de ma mère. Balobanini, la fille en fait, ma soeur d'une autre mère. Système mo balobaka. Keba. Mutoasa mutu. Qui pourrait croire
que un jour ba voice ya maman la femme du président ekobima ekobima ekomi na niveau ndenge nini pe il faut toyeba qu'est-ce qui a poussé mutu abimisi ba voice Sandra Budimbu qu'est-ce qui l'a poussé à abimisa ba voice wana eloko ni poussé ngana bino toyebite. Il y a une maman qui m'a appelé, un papa pardon, un papa qui m'a appelé pour me dire maman il faut pourquoi vous condamner Sandra, il faut boyer ba eloko ni esala ki ke akomati na niveau et à publier ba voice wana, ce n'est pas sérieux, patati patata nayoki kaka. Mais quelque part, il faut yeba paix source pourquoi ba publier. Parce que si on a une place, on a coulé, on a ma tanga, mais il faut y aller, ma ya tanga wa, il faut stopper. Pour stopper source té et tanga kaka. To yeba marambo e komiti na niveau ndenge nini. Mbon wane bimi po esala nini. Oui, na moni ba vidéo mo na la bino ngo place oyo Sandra Budimbu bo benge mosala nzambe azopesa ba maman ba don na mona ki vidéo mo boye, j'espère que na la bino na tchanga ta na émission en lobby. Aïna ma vidéo azola qui ça comment est-ce que en fait azopé ça ba mbongo ba $1000 ba maman pour pas ça ba business en tout cas na moni akabola ki ba maman ba mbongo na moni ba vidéo nga na mona ki on menoye la bino. Oui tout ça mambo kati wana pourquoi ekobima et ça risquant marmonio son maman Denise azolba moi koloba ya maman Denise oui c'est une moi c'est mon konzi. Mais elobel na ye ezomona ke azabongo ezambatumso era oloba omoni elle est trop simple trop calme azamutumoko alukara ba problème te wana c'est lo ka sa façon de parler donc omona ka mutumoko azana na respect ngane na étudier ba voice wana auto yoka biso nyonso na bino parce que ngana za mutu sentiment te ngana za mutu moko intimider ngate ou bien oya soki ndenge nini te. Moi je ne suis pas comme ça na sala ka juste musala na ngai na lingana nga ko baby sa réputation mutu te na lingi te ke na nuire mutu moko boye na yaka dans le vide bonando te ngana mpuna mutu nyonso si je nyonso koya na ko loba na che commentaire ya mabe to lobby ya malamu pe to lobby. Mais l'obéli maman Denise, on sentit que non, moi, madame oh, maman oh, azane mamutu ya, oui, mon comportement n'a évité, mais ils ont battu sa façon de parler au code déterminé que muto, oh, azaro, et l'obéli en mona qui a mutu malam, hypocrisie et coquille cosa mais il y a d'autres personnes. Et l'obéli ka yo talika kaboko lobaka Chamutuba kata eza wa femme tamar biso toke lobeli na ye batinso ba komo juger asayanke alobaka boye na boye esa batu mususu sa bon ka ko loba pamba dans un moment moko boye asa na ye trop ba problème te mais confiance apesa ki pa ya batu ba wrong people place ya chaki motema apesa ki confiance azo donc moi j'ai compris que non asa n'est normal asa ki na pour ça à se défouler. Allo bana mutu ba osola makamoko ya sa confident ya confidence quoi mais confiance wana ba abuser na confiance wana yango sa batu mususu zoko pesi awa liboko ya komo luka awa jo mususu ko matati alongoloka liboko nyonso batu mususu mote ko pesa bango ata la linzaka te mutu mususu mbote ya musika donc soko pesi boye lelo mbote lobi mbote koma lobi ya kosimbo lobi kuna luka longo liboko. Il y a d'autres personnes comme ça. Il y a confiance. Il y a d'autres choses bomba ngopo na yo moko na kilelo o eza hésité eza hésité on ba sala banani ba bengo banani ba psychologue bon tu as ba commentaire ceux qui n'ont s'est trompé il y a des gens des psychologues quand tu as des problèmes on a ba stress on a marambo tondio pour vider sac na yo o vider mutu na yo
il faut parler à une personne. Et ça, bon. Mais puis, tu vas un psychologue, hein. Ok, au lobby. Et puis, les Arabes, quand tu as des problèmes, au solina, tu te sens comme apaisé. Mais ce que na wrong people, mutu so lobby lié boy après des années comment ça va chantage. Pour tout à la boy, longo la razemit. Azara na mobile moro bazara femme mariée, homme marié. Nenga zabo mobile wana tindaka na Dubai. Na Dubai wana ezaki pona kina kobota. Abota kiti malongo la kizemi. Nenga zabo ekuto business wana kuta banda et ça la kutu boy na boy. Il y a des amis comme ça. Boza na bino bien pendant des années. Mais joka bobé bana a komi ko exposer yo. Biloko mosusu kobetelaka motu te, surtout les passés non, surtout biloko ya mabe oyo ebike mabe ebele osala na vie, hein? Biloko mosusu tout vertier n'est pas bon à dire, baloba ngo bongo po motu mosusu kobetela ye etala kutu ebike ane tozalaka boye na bimaka kutu na motu moko boye na esikoka motu moko boye mbongo boye na boye keba wana eza arme ya monene. Eza mama na arme oko lelo lelo so ba no kitiselo ba parce que bato mosusu en fait asa na prison moko boye ya mi moko boye ya mutu moko boye pona nini mutu wana yebi ba secret na nyonso po so ka salika erreur boye ako kitisele ba obi. Il y a des gens comme ça. Donc yo moko zo tambola o banga bi mutu lelo liba ko changer lenga face. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Yango, na yango, hein. Oh sala, oh loba, ekoka. Voir même le pasteur. Nga na ebe sa ba pasteur ebele ba panza mabala bato. Moi si ake ko sa pasteur pour clôturer tout comme déjà na souka. Moi si ake sa pasteur ne na za boy, mobile nanga to chobala na sika. Je l'aime beaucoup. Mais non ko koyebi c'était que nazana bana mibale na Congo. Tellement zaki rapide pour balanga, coup de foudre et celle qui est tolingani makasi. Mais j'ai des enfants. Oyo nazo koka koyebisa ye vérité te. Bandeko. Siko pasteur atali frère wana alingaki makasi. Frère wana abalate, abotate. Donc niveau azo dépasser pour na moi si na yewana a kokite. Pasteur a petit frère vérité. Que faut à moi sumano tuna esola ne tune malamu buena buena na zoyoka buena bui paraît que buena buena. Pasteur a panza libala bato pas même 2 mois. Vous allez vous découvrir que oui, moi si asana bana mi balé a bombela ye mais babala ni il y a 2 mois, 2 mois car. Libala ne kufa. Pasteur soit Lucas sœur moi église wanaka. Après c'est pas frère wana. Sœur wana libala kufa. 2 mois de mariage. La sœur avait besoin d'une personne où elle peut partager naïba problème naï. Azaki stack. Andoluka comment est-ce qu'elle s'est défoulée. Moutoko PC orientation comment faire. Ni à se retrouver na maboko ya pasteur. Pasteur a bomele libala. Azui a proposé mobile ne moi si mususu. Bon mon monde fonctionnera. Donc il y a d'autres choses bon mon motema no kende na ona lilita. Soko kutena muto malamu oyebisi il y a pas de problème. Po bato malamu pe baza na vie hein. Mais soko soko kutena bato mabe bangwande ba ko détruire. Tout monde ngo atana ba filmer exemple les ébélés. Alors maman Denise eloko osala kaka bato nyonso basali mabe a évacuer bango luka bato sika bato confiance. Pour un jour ba oche les caméras cachées dans ta chambre. Mais oui hein. Pour ceux qui bandit déjà donc au monde ba blog monsieur ça confident, ça blog na couple na et obima libanda. Alors merci. Je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Merci beaucoup, bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle.
Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.